Salut très chers filles de l'internet, là c'est Chika de la presse, donc autrement appelé full boss de la presse. Oh ayebi quand on est maramonge tellement là, Barbie Seigneur de l'amour c'est moi c'est 4. Donc au boinga salam okinayo, salam maramnayo, au tika lomo na ngana katité. Na koya jamais na intégré. Donc pas na simbarati. En tout cas pour notre bande émission qui tourne na biso je remercie d'abord le Dieu le tout puissant, les créateurs de toutes créatures car on vraiment ezalaka en tout cas nzambe nim tazo batela biso nzambe nim tazo pesa biso sensi ya bavakum pe ya koyeba nini ya ko inviter na bino bazana actualité na ba news ya ko sur internet car ndenge ezalaka là je vois derrière la caméra na moni mon vieux Vika yem tout tambo ni le vent pour na sala musala toujours ka ndenge ezalaka. Continuez de vous abonner sur DK Inflash TV, la chaîne de l'épanouissement ya ngonde makambo. Là je vois mon boss David Kanyama depuis Amérique. Motema peyo, motema pepele, motema peyo donc babi elamba ya pembe David Kana motema ya mama, mami kinda mama social, mama ya loboko apesa mama ibineni ya ko épargner bana. Na bossa impete bana tout yansele balobi, le kambe tout yansele Abdallah Yves, Shigi to balobi ambassadeur de la paix mon vieux oncle monsieur propre. Donc na bossa ni pété bino tout bozara toujours approche nanga social bambo tene belé les padres Jorba bambo tene bino vraiment ebelé sans plus tarder. Donc je ne suis pas sur le plateau à chaque fois ndenge na yebisa rabino que non tolandela rabino pe na koyeba kopesa bino ba news akitoko. Donc le loto kiti vraiment na matete pour na ko lambela bino artiste comédien yemoka ko se présenter kaka na etando ke ndenge za la razanga toi mon vieux Vika mais ka ko balancer biso na présenter star nanga to na plateau. Salut star. Oui, salut, na internet surtout bon biso donc be certes vraiment na Tchachomba la batu Toulouse mabokotolo na nenga lenzambe quoi donc certes. En tout cas vraiment wana eza star na bino peut-être dans baliboso ba mona na DK Inflash TV. Donc baye bayo etant que ozanani osala kanini pe kombo na yo nani osala ba batizana ba vacuum. Ouais, merci à tous na baboni surtout ya chaîne biso DK Info donc artiste yeyo donc ngana za artiste comédien massa nabino petit nabino vieux nabino donc artiste je t'aime quoi donc c'est ça. En tout cas vraiment artiste je t'aime donc ils ont comme thème to sujet na biso ya lelo tozo le bela sur actualité baby que no Kinshasa tozanga ka jamais actualité peut tozo tambola selon carrière ya star nabino poto bandango vraiment po esala mamba vacuum na batizan star tout kotamba mona chien likam na biso na maramoka ndenge ezalaka. En tout cas vraiment yo zwaka le temps ya oluko banda théâtre na groupe nini. Oh, un groupe ça là qui non et puis je t'aime. Ngana bani makam nanga ah ouais pesa ba vacuum le pourquoi ma relation ba niveau ba poto. Ouais, merci à trop donc je crois na lobel lobango trop mais le roi mbala libuso na sala mo clair ça dit groupe obimi sanga ezaka groupe plus que vainqueur. Et donc avant plus que vainqueur na bani ba groupe amitié, église et tout donc ton ko intégrer groupe plus que vainqueur aux ya Papi Kader. Lingen de 600 monde donc il y a pessimisme forme pessimisme une opportunité qui me ba biso quoi donc c'est ça quoi. En tout cas vraiment on remercie vraiment présent Papi Kader Tantine Curtis Bambo Tenabino et belé dans la fan numéro 1. Ouais et bien tenim to zindana mai ka ndenge zalaka donc on est là avec bébé je t'aime toujours solo la sur actualité. Alors star na biso bébé je t'aime mais qu'un peu expliquer biso ba réalité nini o yo tong yo koti makamba théâtre vraiment o yo kute na ngomoni kete ba makambo zo kutela nga oyo eza makambo peut-être nazaki na monde art bando salamelanga. Alors pour na yo moko vraiment depuis kota monde art bénéfice nini oyo moni peut être toujours na monde art bando kota. Ouais, merci à trop donc to kutena mo ba réalité belé tu vois avant na monde théâtre oyo nazali dans monde ndule quoi donc nazali musicien pe oui nazali ko meka ko yemba nazali musicien c'est trop dit tant que musicien tout le monde ba grand chanteur bazana mboka na biso do ngana zana no niveau na tina bandaki ko yemba mais quand même ozalaki na bandaki ko meka voilà ça dit na fonté déjà monde ngo ya art et tant na yé ko intégrer na monde na biso ya théâtre monde na maboké na kuti ba réalité na ngo musu eza tu vois la réalité musu na kuti pe ma bene malamu donc on a koloba ya malamu lelo ta mususu naza reconnaissant que bato azo reconnaître nga je t'aime bato ba yebi nga je t'aime donc ça dit itindiki nga na ba niveau mo bote singa pe mo forme quoi donc c'est ça. On a des avantages au moins na makamba théâtre alors ba des avantages au yo beaucoup tana na makamba télé surtout na ba lieu de tournage ka ndenge sala sala. Il y a des avantages eza ebele pendant donc pour nous la bref ça dit na soni pour les lona comme robaki na beta tout le qui na artiste comédien ils ont des avantages on a omona na musana biso tu vois na komo ki la soni oh za musala na ngai tu vois pourquoi na yo ki la soni donc on reçoit tant limolo malembe on comprend
En tout cas, vraiment, il faut un peu colimbo et la biso yango. Kaka vraiment, ndenge ezalaka zalaka. Wana, bébé, je t'aime. Alors, tu peux expliquer bien à propos de l'avantage de Maramba Théâtre. N'a pas des avantages. Alors, faut que tu y aies à décortiquer yango. Tu y aies des avantages wana vraiment. Donc, écoute, on a besoin d'amitié, mais ndenge ni olukoko. Que c'est sur opportunité, il y a des avantages wana. Jésus, n'a dans un monde que ça, il sera choquant. Alors, ce qu'on a eu mon coton, des avantages wana comme la rayo. On s'attend à ndenge ni. Que le monde de théâtre, on continue toujours. Ouais, merci à toi. Donc, tu as choisi. Ils ont salabiso de Pona. Ils ont salabiso de Lima. Ils ont salabiso donc ça dit qu'on a donc on a passé biso. Tu as choisi. Place nous surtout les problèmes nous surtout la solution non. Mais passe na biso comme ça on a des avantages les qui belé. Nota na musana biso oyo ezali lo musala mo buya batamayele. Tu vois? Mais biso moko ba artiste et comédien tu peux sans sensité tu peux sans suna valeur te yango lelo yo et comme le roi musala mo ya soni tu vois et tous on a mon kesima au mona ki à l'époque et musala biso obanda benga biso batamaboke et ti lelo ngana beta tolo ki tuzana ka batamaboke o mabino bolinga ngote bino ba comédie bino na bino bolinga ba benga bino batamaboke te mais tangue yo moko tangue un artiste comédien mo pe benga te ça maboke oui eza maboke est-ce que tout le monde maboke pour anine omoni lelo yo bandeko misusu bana ba complexe moko boye na monde ya comédie et puis na bato misusu bazana ba ignorance nga pourquoi na ochango kaka na zo insister na benga maboke parce que omoni na ba niveau oyo ya ba cinéma biso notre comité ça dit soto mi chango na maboke ndeti nga na ochango lelo bu et pesa nga kanda na esprit mo boye ya ko se révolter tu vois donc il y a se révolter ça dit que pour le peut-être comme le roi bandeko misusu donc musana biso eza sur sensité na zonga mukina na expliquer ça sensité lelo yo et comme musala ya banti valeur vous comprenez oui lelo yo so za muta théâtre avant surtout zongi mukimo na ba maman ba papa na biso à l'époque ba se sacrifier qui jeunesse na bango pour na ko tracer nzela biso to yo leka voilà ba maman ma belé ba maman belé ba papa donc qui ba présent sans souci ba papa na biso ba mangobo ba papa c'est tellement ébélé ba se sacrifier qui jeunesse na bango pour na ko sanzela biso to leka lelo bango so tali majorité au monde belé ba balité ba boti pété misu ba kufi ba pauvre tu vois parce que ba pesi sens na musana biso biso to jusqu'au to yena temps oyo le to garder valeur on a ba pesi biso na opportunité wana to bebisi yango na ba base to bebisi na musala mabe to bebisi na biloba loba parce que tu fongoli porte côté ben filtré bébé si on a bakama ki pédé bébé si on a makamba les bien et surtout bino na bino beaucoup mo ça va vérité mo ezaki caché c'est ça yango na biso ki za ba des avantages ça ngana soni lelo musala théâtre ko musala ya ba vaurien musala mo ba bi ki ba lesbienne ba pédé ba ndoki soni ngozo mbasu ya kana théâtre soni ngozo poison ya kana théâtre soni ngozo kisi ya kana théâtre ça dit to komisa musala mo ya bazoba ya batamabe tu vois yango passe onga na oyoka ngai lelo sotali ma émission na nga nazo interpeller plus conscience ya ba artiste conscient parce que na kata monde na biso tozana ba artiste et puis tozana na ba star nga nazo s'adresser mingi na ba artiste conscient et non que ba star parce que star ale kaka mais artiste atika la tu vois yango moni mukina songa ki na betela ka on sete na benga ka maboki tozo kanda to yo capacité to mona ki tant to chaki star non to comme na niveau ki star te vous comprenez le lobby to yebi bande ko na biso ba ivoirien to yebi ba nigérien to yebi ba tanzanien to yebi na ba kombo na bango mais so tangi na ba pays wana otanga ba kombo ba artiste congolais ah ba yebi biso te mais on a monde na biso na Congo o to na ba talent o eza awa na bisa yo okundi matin nzamba cha domo na kata Congo ah mais tozo ko saisir opportunité wana te tu vois tozo ngomo mukimuna ki so tali ba Nigeria ba s'inspira mingi na ba groupe salon vous comprenez ba s'inspira na biso mais lelo so tali ba artiste ba nigérien oui so landi lelo yo ba artiste oyo ya ba nigérien na biso ba congolais na décalage ça tozo ngana na génération na biso te to cha ba génération na biso tam to cha lelo ba jeune ba yi ba iniedo ba chukuma ba jeune ba génération na biso to ba niveau mo ba maman na biso te ba maman ba traçant zela pour na biso te mais so chi mo na niveau là biso to ça te lelo artiste soko akufi ya nigérien mo na tiki ba bien ba héritage oyo mo na penaki a salaire musala na ya solo mais biso lelo ça biso pas soko akufi lelo
comment les la souigner pas bande qu'on a biso. Surtout normalement il on a vraiment bébé je t'aime ben vraiment na mais un peu que tous nos questions. Alors pourquoi tant que nous ça la monde à théâtre bozarana moi bombi moroté moi quelque part pour le laisser comme malade comme grave bobela na ba télévision quand même yo ça la moi soni na habité pour na yo mon message wana tant mon ba collègue na yo ba vie na yo tant bazar que non a eu problème directement ça le message que non bolu ko edenga et ça la rabino sonité quand même. Il y a un autre full boss et ça soni. Omoni et ça passe parce que n'a pas un exemple bande qu'on autant que tout ça là musala moi bi le ça la passe autant ndeko tout ça là musala moi mais il y a gagné en ligne. Vous comprenez? Bah tu as conscience na sérieux na musala na bango. Et biso pe ba artiste ton a quatre biso to tiki opportunité pa ba infiltrer. Le comment ça la passe le artiste sera bel il faut SOS. Soki SOS te to le maman livre. Maman ni maman azani ministre culture et art. Mais tout ce qui est charge mon pour le roi ministre culture et art. Ils ont droit na biso, faut te déclarer. Mais biso to tikango to mi se basé na ba fertilité ou ils ont ba base, ko fingana ko bomana. Donc ils ont apporté leur côté na culture na biso. C'est ça là vraiment soni ka bino mo bozo bimisa na ba vérité mo bo. O eza ke tata mo na lobby est-ce que boyeba ke lobby boza makam susu bana banda hotel ba interview na bino bo sala alors le comique na o na o ba fingana o na o ba sala bo en tout cas oui mo sala ron ndenge nini. Tant robota pena mo na pa mo na okuta ba action au père sala na mokili ya makama makia kitoko te ya mabe. Net ngeza passe moi na ngam côté na via ko yebisa ya sa msala a o na oboya. Ah pourquoi? Ouais na oboya parce que y a on ebisio. Toté ya batuni tant midi pour que tu lances recrutement pour toi apprendre bano toujours soigner. Toi apprendre bon ko bimana basa bato. Toi apprendre bon ko boakela baninga mbasu. Toi apprendre bon ko tshela muninga poison. Toi apprendre bon jalousie. So biso mo to ko lité pour na ngo teti siko bon so to benga bana bato recrutement pour ani. Et puis to et le retourninga question ça très capital. Ceux qui t'ont eu conseil c'était tout à la lobby art na biso place les autres bano boya na simana bango biso to sepeli le ba maman na biso ba père na biso ba tracer biso nzela alors biso to tracer bango to bongisela bango nini ba bino boko mo linga minka succès so zino succès oyebi kana sima succès nze apoto roya marambo roya na or ke boye bateke bo sa lisum ar surtout ba bino comme pose wa base fo boluka botika ba bolumbu na ebité je t'aime côté wana vraiment étant qu'un artiste étant qu'un responsable tant beaucoup m'appelle que tout luka base mo bolumbu no ba moni ona famille na yo na ba collègue na yo ti na ba église bisika to sambelaka isa rabino vraiment ndenge nini nyoso naka ko luka base za toujours na actualité to ezanini vraiment et ça la passe parce que yango moni na lo ba infiltrer baza trop na monde biso ba infiltrer ba comme dominer parce que les gens muto za artiste za muto za noble artiste faut ba respecter tozo yeba valeur na biso ya ki artiste ki lelo on a kati ya msana biso bato ba comme préférer nini biso toza ba éducateur ya masse tozui ba vie na biso o to tchaka na scène to commission na vie normale yebisanga sikoto te ya bato wana nini. So l'année au monde a tout bon ça on a infiltré un artiste comme Papa Lombe est-ce que vous monde na bêtise wana un artiste comme Papa Masumu est-ce que ce monde na bêtise wana alors pourquoi rabiso ba génération tout sur lelo parce que ba infiltré ba côté trop babi bino pe boza toujours ba loko so mbongo surtout na génération boye ba ko pesa mino ba $300 bo sala ba film na mino makamotali so ndeni boko mo benga oyo na oyo yango moni ko mo kota moi ki motema mabe boya mbaka mbasu boya mbaka belebele en tout cas lo wana pesa komela yo donc ozo tourner pe ayo kete ba pesa nga tableau moko boye mais ba bambio pe lo mo boye pour ko travailler en problème est ça tous autres travailler les sous-té artiste belé ba comme limité tu vois bon oui tous ça limité so tali belé au monde ba monotonie ba scène gadio ba sala ki on kuna o ya développer on ka o tout ça là on to na limite to limiter créativité ça parce que inspiration zo été tout c'est basé na buzoba tu vois les longs ça là nga passe mon botolo ba lelo komi mbongo za na otema longa na musana biso mais to bomana. Ah bon? Oui, mbongo ya te. Vous travaillez à bon bozana mais lo malonga. Le lo malonga za te. To bénéficier na rien. $1000. Ah. $1000 on va pesa yo ta mususu ba exiger au nombre ba star. Oyo tcha na film yebisanga. Ba star makasi ta on tcha on a film pour ba zelo côté. Pour ba zo moyena quelque chose. Yebisanga œuvre d'esprit on a s'inspirer. Moni cause pas la kola muka ou ben inspiration. C'est pas facile, c'est pas donner à tout le monde. Tu vois? On s'inspirer. Au monde Nzambe, on l'a li butu mo bo panza mutu to sala ba voyage. O to perdaka énergie. Ce qu'on dit œuvre no wana okabia ngoka pamba boy. Parce que surtout la limba mutu sala to kabana biso ba œuvre. Pour ça on a payé $1000 za pona tourner. Bo o œuvre nanga. Sombe ngote.
yo bénéficier nango et puis na se wana mona bo pesa biso sur respecter bino bato boyal comme ba producteur to ba kolo chaîne bo pesa bato ba respecter ba artiste bo pesa ba artiste respecter pour biso moto mi se respecter te lelo musana biso e ki na kokufa musana biso ça na valeur te lelo poto zo conscience tout monde venait que lelo ceux qui artiste a beli gravement malade est-ce que gouvernement na biso ko misata avion na petit avion et c'est et faire déplacer artistes à qui nous traitement libanda est-ce que c'est ça na Congo en tout cas non pe na mona ngote et tikala ko sala mate parce que yebisa ngai lelo artiste a commis si poto le roi des comptes final na ye Miki les potos oui artiste a commission de compte final oh artiste ça doit voyager aki ça scène na ye aki tourner le tout le monde ba nigérien tout le monde ba ivoirien tout le monde ba sénégalais bazo voyager tout temps ba nolura na se déplacer na musala na ye biso artiste le fa pa ko la poudre magie moko fa chachoko il faut artiste atelisa mbebo il faut artiste chalors pour moi ça mona ye pour abenda ye na tout se comprend moi ça comme le roi salaire na biso na musala na biso oyo et puis pote comme le roi des comptes final musala biso qui mabe on est tout élément. On dit les longs ont lancé message de l'artiste c'est conscient. Tous rapproche la population. Et puis les longs artistes tout ça li sensibilisation tout sangani, organisation tout télémi, tout ça va marche. Mais gouvernement et l'obapé gouvernement on doit charger na biso. Pourquoi biso tout c'est basé ka que o asala bes boy ngapena na contre non lingana oboma na internet pour ngana bima malam non lingana déstabiliser muninga pour ngana bima malam. Mais on photo ça. Oui. Yo kasi chukumu na ini edo babeba na te. Au sauf il y a papa n'a ni so babé banane maman passe ma babé banate. Il y a des problèmes. Parce que pourquoi la biso fait tout kaka internet c'est comme le roi lié mon le roi justice mon boto ya ko italer ba problème na biso. Tu ya ko italer ba maman na biso. Oh ils ont bébé ça culture na biso. Oh tout ça les ont apporté le côté na culture na biso. Faut to bunda to tombo la culture na biso. Les longs on féliciter ba musiciens. À un moment donné bande na biso ba diaspora ba sala ke fort qui ba écarter ba musicien parce que ba comment se comporter bien té. Mais les lois, bah mise, bah comprendre que culture na biso art na biso et kitaki. Bah il faut rien bah dominer, bah nigérien, bah sénégalais bah dominer. Mais les lois bah conscience. Au moins les lois sont en Afrique centrale parmi les 5 artistes au bah marqué. Au moins que Koufa s'est retrouvé, au moins que Innocent s'est retrouvé, au moins que Fallo s'est retrouvé, au moins Maestro. Ça dit bango tout na bah s'est retrouvé sa fierté à mboka na biso Congo. Bah tombe le drapeau ya Congo. Alors na domaine na biso ya art il y a théâtre et maboki yebisanga siko nani sa fierté à Congo libanda azatin alors désir na yo sentimentologique na yo vraiment oza été oza besoin passer message na ba konzi ya mboka puis partout et surtout na ba artiste comédien en général nin oyo moni boki ko luka bo s'imposer na ngopo bo sala makam na bino ezala toujours na relève nga passe moko sala ngai lit o na zana ngona obunda oyo nazo interpeller ne conscience ya ba artiste conscient. Et ndeko moko artiste auto yebisanga ya moma mosala osala musala mpunda lukano ma msosa papa wana pexio te apexinga mambo na loba o apsi ya e apasi po kunini musala biso e bunga artiste tshede ya bungo na mutuna yake ya pasi c'est que comme ils est difficile mais ngai na loba na ba artiste na comprendre que ça artiste te non interpeller ka conscience ya ba artiste tous a conscience tout élément tout s'est révolté parce que les loso to bando beta toloki tout ça là ba film ngana sala ba film na sala ba film tout ça ba film tout ça kama boké parce que ba film tout ça là moko to ba présenter ngota na festival moko au moins que tout ça na kana se mais la mentalité na biso to tsheda ki star ngana boy soki na Côte d'Ivoire awa otangi kombo ba artiste comédien Congo tamsu boy ba papé lomina belle vie ko ba tourner na ma famille alors les autres biso pe to ba artiste tous ont conscience que ceux qui ont un kanda on a eu comme on a qui lelo oyo artiste to comme okufa pauvre artiste a servi moka pendant 30 ans 40 ans de carrière né artiste a koufi boye ni lupangu artiste a koufi na lupangu famille artiste a koufi na ndako futela et puis ça biso kanda et mona qui to zo conscience to mona ce que musala to sala pona nini oh musala oyo tonto la mukana tonto to bimi to biki to ke musala et ça musala ne mona bato bakenda ka bureau to zo musala biso en considération biso moso to considérant to pesa en forme au mona que ba ministre o to luka o lelo comment ça la fierté lelo ba artiste ba mo opportunité okutana ba autorité mboka oui yebisanga siko ba projet ni bakina nango devant ba autorité lelo artiste sentiment ezaka okutana mo konza mboko kangi selfie so kufi yango ba kundela o chena ndako na yango statut ba to mona ki okutana mo konza mboko tozo sola na ba konza mboka nini toza même pas na industrie ya cinéma toza na ba télé te tu vois lelo to souffre na ba problème mo ya ba site
tokena ndako mo bapesi biso ndako lelo le boy aussi ça filme papa boy to mama boy beaucoup na difficulté ce que vous nous modifier n'était surtout se comprendre alors ce que tant to kutana ba konzamboka to ko souhaiter parce que ngam sota site moko bo oza ki artiste bien retourner ba idée on a banda to zo opportunité to kutana ba konzamboka to zo sula na bango nini soto yoka kanda yango na loba pona pesa bandi kutukana na omi chape na kato yoka kanda muna penaki lelo soki chukuma kufi to muna ba bien na ye ini edo soko kufi to muna ba bien na ye parce que yo soko kufi to muna pauvreté no ezo bima pe waleki sur internet pour réclamer après to komo lela maman livre lelo ça na passe maman livre aza maman moko boye mama ni mama aza na mutema kibo mama aza ministre kiti et arte to tika ola te ba charge nyonso tout artiste otambo ya mabena yo oyibe loka bato botoli mwasa mutu abwaki lo mbasu maman livre osala boye maman livre osala boye maman livre to tika le roi ministre ya culture et art aza individu to pesa respect aza na mutema kibo mama mutema kosunga mais non ki aza ministre ya culture et art to zoyeba ba valeur na biso te soki to sali to sangani pona idée moko malamu to tombola culture na biso omona culture na biso ekeli kolo ozo comprendre to élément to banda ko marcher to banda ko kota partout to banda ko loba oleke na leka na émission na boma C4 oleke na leka na émission na finga ndeko na moko na loba makamba oyo na loba makambo parce que internet o batebele batala ngo bon to te pe batala ka autorité mo ko kuta na libako o tele émission et puis ceux qui to telemi penda ya solo to tchema kelele solution ezwama pourquoi biso to telema to tchema kelele c'est qu'il y a des gens qui ont intérêt à bénéficier de les autres vont souffrir. Au comédien, il y a des vivre un intérêt personnel. Il y a des intérêts en tout cas là c'était bébé je t'aime car zalaka Dani Mayoko les grands jogos de Pispan d'où l'esthétique pour bébé na bosse pété Abdul Mata na Turquie yonde makam na lela bino ya trop vraiment kaninge zalaka tozo continuer alors bébé je t'aime idole na yo tongo yaki na monde théâtre au préféra ki nani to oya sepelisa ki que non atenga pa tina kota monde aro en tout cas idole na ngeza raye en tout cas ngai idole na ngaza mais na zwa na tala siko bande couper belé on comprend Natala ba président Bobo ba junior Lusaulu mais idole nanga pena wa pesa nga courage na motivation Vietnam na bisobe na Tchachombala maboko tolo sida bilé le koko soit qui facile à garer mais certes quoi ça José de Londres koko soit qui ça dit na zaisu na otala Joana parce que à l'époque na no linga mission na biso ve na biso King Kester personnel King Kester comme mambu et puis nazala qui parmi ba proche ya ba mission na quoi ce que esprit à King Kester là te ngai ce que na monde na biso théâtre na ndomo mutando pesa nga kuone za kave na biso José de Londres soit quotidien ba eke idole na ngai donc José de Londres sida bilele koko swaki facile à garer quoi donc il y a 300 zélates quoi donc surtout tous les gars posent en école tous belé na simona donc en tout cas vraiment pour nous kundola j'espère que non to lingi vraiment to ko na kata bikambu o to ko bembela bino star na bino bébé je t'aime en tout cas bébé je t'aime ba soucieux zo bima mais je me belé et paraît ti babi que no beta na 7e bagarre ah babi pe wana pena pena pe bilei na opena ga yo pe ndo soira pena comme si le sandwich ozo dame pena poto yo ki trop mais to bi ah non na ko kanganga mote donc fona luka bébé je t'aime comme ça to luka to pacheli kamango to tala makamo pa est-ce que c'est solo to c'est lokuta parce que pour to respecter artiste était on comprend oui le bar Ibraton to respecter l'artiste et 7e bagarre ya Mireille Toubadi et sœur nanga na cheba mote quoi donc on a sœur nanga quoi sœur nanga bena gina lele fort na ndenge ya mabete tu vois non non ezaki mwasta mobilité omoni lelo yo yango no ba comédien tozo bunda to tikata œuvre te oh artiste bunda katika œuvre solo là daiba reconnaître na œuvre mes œuvres parlent à ma place. Ce sont point biso to raisonner on a te le loba artiste comédien ba otika ki songi so akufa yo ka mutapanza libala bato za comédien kingani mutapa bisa nda mutasala trouble la foyer ko yeba rapé bango ba za songi wana oui na yebi neti nani nana tanga bango te donc nga pona bango na tikela bango charge fardo na memisa bango yango wana tanga na bango me yo tanga ngana na posa no yebi no bango to yebi bango pe lelo bato ba otambusa kombo na nga boyeza ka ba artiste comédien tu vois oui za ba comédien ko miyeba ke no yeni mta otambusa ngai to yebi ebele omona musupe ba respecter ke mais songi ah bon wana mo mbali to mosi na basi na mibali ba se belé na mambo oh lelo oyo full boss no biso so tangi bana jeunesse ti apocalypse omona yana mibeko monte on nzamba tikela biso pa bolengo
Vous comprenez? Amour du prochain, pourquoi ils sont en train de pratiquer l'amour? Les leçons de l'amour, ils sont en train de pratiquer l'amour. Balinga ba mbal bakanga mabango mbalete ba basi so ba bakanga mabango mbale ba chimo ba lesbienne so mwasi na mobile ba bakanga ba ko mwasi na mobile alors yebisa ngai cette maza sœur nanga makile tutani to tambola nini faut bokanisa kama be pourquoi faut bokanisa kama be alors tonga bimisa ki message wana ya makambo keno asexcuser atiki makambo ki lesbienne yo tongo yoka ki message wana etant que mutuni bo fanda na ye ozo ki message wana o considérer que on ndenge nini asali malamu to asali mabe. En tout cas, on félicité, il y a trop non félicité parce que nous avons une carte ya combat. Ça dit, tout le temps, on partager. Parce que moi, je suis chrétien. On doit partager par rapport au comportement. Qui les bien. Mais, oui, c'est ça. Vous comprenez, grand lesbienne. A bébé si ma fille a belé n'engé moi le bazar ma maman ça. Ya solo bébé si ma fille belé. Oui, sérieux, a bébé si ma fille belé, ba comédien, ba comédien té, na ba film soit cité. A bébé si belé. Mais les longs ça ba bébé si na ki sinjora, ba Thérèse bango tout wana ba lesbienne be bakata, bango tout ba lesbienne. Et au comme na tendresse ya ko finga eli tout. Kotanga koma batute, kotanga koma batute et lui mais yo étant que bureau na ye. Donc yo zo mona kete ba musu ba zo répondre ye pena na mabena ki impolitesse nyos message ni yo mona ko yibsa bango au moment où on a tolo ba siko to respecter ba artiste ndeti ba tanga ba ana ba Thérèse que je salue ba maman na biso bakata ba nani baza ba icône au moment mboka na biso le roi to respecter ba artiste te to respecter ba to ba valeur ba tuté oh lelo so za ba pays za développer ba to ba Nicole bakata ba to ba ana ba tracer nzela pour ba to les caper lelo so tali ba fille belé théâtre ba maman ba belé on a une idole bakata na idole tam sur Thérèse na idole la 7e tout peut se avoir valeur so za ba pays za développer to ba sel monter ba monument. Vous comprenez pour servir mboka ba marquer ba époque ti lelo ba ser on va vivre na oyo ba aussi la carte donc ba ça ba to respecter to respecter bango. Moi je pense que dans ma émission on a tali 7e baga atali et asali atani comme on a bangoté mais nazo reconnaître que atanga ikaki et Nicole aibi vinanga ça dit alobi que et bakata ebe vina parce que basala ki ba mi et non qui alobi que et bakata azape lesbienne tout tika ko mélanger makambu tout tika ko komisa makambu makasi. Vous comprenez congolais interprétant ndenge mombo tout nous côté to créer bango ranking mombo pour ranking na bango et pour apporter et l'autre côté na culture na biso oh tozozonga ka ndesima. Vous comprenez ne mono bi tendresse 7e bagarre za ser na yeba yebani. Vous comprenez yango na lo bana pas ya tendresse dibinga na 7e bagarre c'est la famille o ba ça là on a to o tendresse lo ba et pour apporter l'autre côté na culture na biso. Vous comprenez oh ngana lo ba lelo c'est quand on a un problème no na facilité au chat ndeto mo to na ba numéro to yebani soki na zuni na numéro no te so na bengi mutu no zongo siko numéro artiste c'est za passe pour no zongo na ko te téléphone na bengi yo ole kana le kana internet na bebi sa image na yo na le kana internet na ba bepo na yo na déstabiliser et pour apporter l'autre côté na culture na biso ya mo na debi na tuna ki yo kan ici au Sofia na maman ma passe ba beba na te to chukuma na ba ini do ba beba na raté alors en tout cas son point star bana be aso ko bo comprendre que no star na biso ya ko silika bébé j'étais maza pour ma ko silika likamba ba droit donc mikolo biso to ke likamba droit donc artiste il faut ko yeba ko respecter mon ninga na star car ndenge zalaka donc en tout cas bébé je t'aime donc n'engena tout noelo au moment quoi suka oyo vu que to comme biso déjà na point de shit ya émission na biso ambition na yo tant qu'un artiste comédien olinga o fournir ni lobby to sala nini oza ke tiba ba ko reconnaître bébé je t'aime tant qu'un artiste comédien asa la biso eloko boy nyonso aka sera ba droit et tant qu'un artiste comédien et souci na ngeza la ka netika est vrai non non natika œuvre o ezaki lobby so na zate ba reconnaître ngana ba œuvre o etika la loi référence nanga parce que le tout monde ba ministère so akufi to ki nze mone boito ka papa wemba on demateka okufa ba ba mes œuvres parle à ma place ça dit artiste tiki ba œuvre o ti lelo ezo sunga batu ezo conseiller batu donc ezo aider batu na ba leçon na kata ba chana ba on et nga souci na ngeza la ka na marquer na tika œuvre o ezaki lelo ata na zate bana nga ba omona ki papa so salaire musala œuvre tika ki yango ça dit na ndeto obunda na lit o to za nango yango moni na zo lancer plus message na artiste conscient to sangana to zabo moko to sala force pour to tombola culture na biso so lo culture na biso tombo mona ki ba œuvre na biso et doit former to sala ba œuvre tam sou ya bien et les pays na percer parce que to za na soutien et za limité to travailler ba norme comme il faut te
ba o batika ba œuvre na so tali biso bitu tozo s'inspirer ka ndemo nzambe ngana bimona biso toza lokwa bilanga nzambe acha alona bilanga katsa biso o aloni pilipili o aloni matembelo aloni ngai sadi alona katsa biso sadi tozo zala limité tozo tant ko exploiter ngote parce que culture na biso ezan assez yango moni mingi ba comédien artiste non ba bien ba comédien conscient batamaboke na mibenga biso batamaboke conscient to se révolter to longwa na identité ya batamaboke to comme artiste to comme star cinéma zo comprendre star cinéaste donc to comme artiste to longwa batamaboke plutôt pour lelo au monde biso esa na soni to luka to effacer image oyo ma biso to komi ko bebisa parce que ben filtrer biso mo to fongoli bango porte tikeli bango chance ba dominer ba komi ko dominer to dénoncer bango to dénoncer ba infiltrer o ba bebisa image biso to sangana to zabo moko po to chasser bango to zwa relève musana biso aba bino pe comme ça le ba vérité bo ba parquet donc bino mukolo botomboki na makamba ba parquet na habité pourquoi makambo komi ba parquet bon ngana yeba ke na so muta komi na ma parquet donc e komi po bominde pe na mutu et comme ce que biso ba guerre ya ba chroniqueur ba youtubeur na ba comédien ba comme ko fingana donc ton zo ka ba bloka bon take yo mo un artiste bo fingana suna biso ba chroniqueur o ça la bien ndene et ça la passe ngana o ka passe mon atali artiste comédien as éducateur à masse à l'équipe de télévision au finga yebisanga siko bato to édikaka to édiquer bango ni lobi no le na télévision na teyi bango non te ya bango ni to bano to zo encadrer to zo apprendre bango ni c'est la honte toka na soni ke ngana yo chroniqueur lelo biso tozana besoin na bino pe bona besoin na biso donc to ça la force moro bino boyedaka biso to daka bino donc sans bino biso pe tozana actualité te sans bino biso boche biso mikote tout mamna biso pe yebana te ça dit bino boya utile na pa na bino biso pe boya utile ça dit to se respectaner ça dit to simbana to sala ne force to tombola kilti na biso ke liboso no ke to ke na babilo ngana lo baka mamoto to sala ezo apporter logo te kilti na biso zo kufa kaka lelo ngo musala nga passe artiste ndete wabona ko baye musala o sala po yeba na musala o mais artiste fa vivre na œuvre na ye to vivre na ba œuvre na bisoté lelo komi po yeba o liata mo sans fa yeba na nanu ko yeba na ngo musaba ndeko musaba saba n'importe quoi parce que artiste mutazana talent zana art na ye mais awsaba makambo na ti moye bana yango wana vraiment bazo signaler déjà pas mon vika dans là on est vraiment presque à la fin de cette émission star nabino bébé je t'aime azana ebele ya kwa avouer azana ebele oza kita kokoloba donc en plein temps quand ningi makambo ezalaka to linga to yibe mo ata moke to me kampe ko expliquer biso loko oyo abimiseli biso eza vraiment la vérité donc bonsoir makambo so botaka en pratique eza makambo susu muto oloba bomu à la longue ko makambo susu to ana besoin te ke izala trop tard au monde peke parmi biso ba comédien muso ba ko combattre nga aluka ndira de ye aluka di nebiso akende boy menga o muto ozwa tam susu lo ba mabe pona ngatu na mambo na litso na sala oyo aza artiste te pona lo ba intérêt na ngati intérêt na biso nyonso tout et ça la soni lelo artiste net ndeko na biso Diana Makila aza gravement malade et asali AVC et ça la biso passe Diana servi mboka pendant temps mulai mais au monde passe l'autre comme la SOS ka lisunya bandeko na biso ba diaspora mais pourquoi pas ba œuvre na to sala na ko bénéficier na ngote lelo artiste ko vivre na œuvre net na ka malade boy gouvernement faut bingisa mbongo en tout cas vraiment to sambela pona ndeko na biso Diana nebiki nzamba tika bana eti vraiment donc nzamba osunga ye quoi en tout cas star na biso nebiki to komo kabona nebiti ko cause na quelques personnes ils étaient balanda kayo ou ba linga rapena bébé je t'aime moi libanga numéro de téléphone et ça là vraiment qui to makasi ainsi que ceux qui nzamba zongi to yeba nenya okuta na biso ouais merci à trop donc il contacte na ngeza plus 243 89 550 11 33 donc plus 243 89 550 11 33 donc boteni nga rigueur te na yaki pona finga mutu na ye a no lobela pona musala na ngai na obunda pona mesa na ngai ozalo ka mesa na ngai na tekelaka donc na rolinga te mutu moya ko sakana ngo donc mutu moya bebisa ngo po bana na nga ba vivre ba vivre donc c'est ça et na profiter na saluer mon vieux fondé Kabia de Switzerland et merci à trop na mon vieux Sam Coucou le nécessaire Sam Coucou le nécessaire muté ma maman aimé Coucou bataboué so bazaki 10 na Congo mais Congo change vraiment Sam Coucou le nécessaire merci à trop na trésor la torsi
et pourquoi pas na patience Mukango, la fille des promesses, etc. Vraiment, donc tout balinganga vous êtes tellement belle liste, c'est ça que moi moulai quoi donc. Merci Sunayo Moko vraiment. Merci bébé, je t'aime en tout cas pending on répond à une invitation Oyo. Donc dès quand même faut suivre Monio partout dans le monde peut ba Monio et salut biso pe Sukitoko. Na remercier vraiment à mon vie quand même t'as derrière la caméra. Bambo tenez vraiment bien nga to musala yango. Donc continuez de vous abonner sur DK1 Flash TV, la chaîne de le panissement ainsi que ces 4 full boss de la presse autrement appelé. Je suis de l'amour oui maramoning ezalaka David de Beton mon boss depuis Amérique. Bambo tenez bien belé Abdul Mata na Turquie en tout cas. Djogo Dani Mayoko na nipanda mikili Bambo tenez bien belé MK Star depuis Sénégal MK Star soldat depuis Sénégal Bambo tenez vraiment ebelé na linga rabino donc soki nzamba zongi te kan na ebisa rabino. C'est à la prochaine émission to luka to kutana mais boye ba ke non star na bino ana tanda to yamba e po bimisa lisusu o ko bimisa mais aika ba vérité yom to monique tout yo ce que salio mabeli mbisa ce que monique sengo so a deux de réponse to zanaka pona bino to kanga na bino to kutana la prochaine émission bye bye.